famille mama bijou na sepeli na kotiela bino kaka anniversaire ya mama bijou ndenge elekaki. Donc na Congo gérante na nga sepelisi nga na poto bana na nga basepelisi ngai sepeli makasi bapesi nga telefone ya kitoko bapesi nga bakado tellement nafetaki nga moko te nafetaki na mwana na ngai ya mobali na kombo ya Jordi parce que Jordi abotama le 29 mai nga nabotama le 28 mai tofetaka kaka biso mibale ensemble biso mibale tozwi bakado ebele. En tout cas vraiment c'était très bien bana basepelisi mama na bango nasepelaki mpenza. Donc nzambe alola apambola makasi apambola bana na nga azongisa bambongo ebele na baplace oyo ewutaki. Donc nzambe apambola bango lisusu ya koleka. En tout cas merci beaucoup bana basepelisi mama na bango. Merci pe na bandeko oyo bokumeli nga ezala na Facebook ezala na YouTube ezala na TikTok. Mama bijou alobi nzambe alola apambola bino et puis mutu nyonso tout soki olingi okende congé na kine nazozela ba réservation na bino. Mama bijou alobi bengaka nga avant parce que epa na biso mingi tozalaka toujours plein. Toza na auberge toza na matonge na Iribu A37 toza na ba chambre à partir ya $15 okozwa chambre na oyo ya kitoko okosala séjour ya malamu. Mama bijou alobi en tout cas na fetaki vraiment kitoko. Donc merci beaucoup et puis napesi lisusu nzambe merci parce que kolala kolamuka ezali habitude te. Une année de plus 12 mois en tout cas nzambe abateli et puis a continuer kaka kobatela apesa vraiment longue vie tosimba bakoko ya bakoko. Donc nzambe alobi donc mibatela ye paza kobatela. En tout cas merci beaucoup bandeko. Moi commentaire d'ailleurs balobi anniversaire esilaka te kosouhaiter mama bijou donc joyeux anniversaire ekozala malamu mingi ndenge bato ya Facebook basouhaiter nga ndenge pe bato ya YouTube bosouhaiter nga pe bato pe ya TikTok. Mama bijou alobi nazozela bon anniversaire na bino oyo bokosouhaiter nga ekosala nga wow. Merci.